Tonton Cadet. Comment papa là? Comment papa là? Tonton José. Bon, et là on est là pour la musique. Ouais, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, alors, le on a mis au poni kaka papa chéri au bateau, ba ye ba yo. Papa chéri on t'opexanga ezate. Yende papa chéri on a la pona banda bo mwana. Famille na ngati. Mozana no mwana. Papa chéri. Bana bo bébé na ngande papa chéri. Bana ngati bumu papa chéri nde. Par rapport à ta nyonso na lobi jibe mpiana yo oza pédophilie. Jibe mpiana yo oza pédophilie. Donc obandaki nanu ndenge nini mwana wana aza na mabele te eloko moko te na tolo obandaki omela yango ndenge nini osalaki yango ndenge nini plaisir wana eyaki ndenge nini mpo obande pa ya mwana ntuka wana seke osalaki yango osalaka deja oza pédophilie. Après avoir faire intégrer la petite comme danseuse, avant de retenir ye, azalaki nanu na sima kuna bako ye kolisa ye, awa tomatisaka lokolo boy, awa tokitisaka boy, awa loketo ekenda na gauche, awa loketo ekenda na droite, awa tozongaka boy. Piana. Zomo na mwasio na place au kangele banzela partout na place au bloqué partout akende boyo bloqué pour camoufler makam akende boyo bloqué pour sala makam akende boyo sali boy olinga ki etindengo botisi ye papa olinga ki sipote mukumba na yo ah oui kende ko pe misamwa na mwasio na poto ndenge ba misusu basala. Yoka ya bato ebele mais bato wana bazwa ba responsabilité na bango bakenda ko pemisa bato wana. Mama wa taifa Jika TV. ya sika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika ye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy ba rivage koti na Kinshasa. En tout cas ya sika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu.
Oui, bonjour, bonsoir. Nabalanditou ya Jika TV News. Nalobi bonsoir, bonjour par rapport à Herbo Kolanda Biso. Bamisusu ba Kolanda Biso et pas na bango eza na butu. Bamisusu ba Kolanda Biso et pas na bango eza déjà na tongo. Donc la muki na bango ensemble. Merci beaucoup na Kolonzambe mo pesi na pema mo bateli. Ye mo konde abatela biso pa bomba biso na pesi ba étoile nanga Jika Mbote bipa nyonso bozali bato balinganga pe ba continuera toujours kolinganga na pesi bino mbote. Fabrice Mande na sima caméra soda makase ya bomba na en tout cas, na pesio merci le sako na yetikete zambalola a pambolaye en tout cas ba onyoso balinganga le vrai de mamasi ba kofifi ba kofiette les griffes du monde entier na pesibino bambote na bino ba tutu o baza abonné na Jika TV News. To sala rande to yokanaki bo memanga kande to yokanaki en tout cas na opesa bino merci toko makana dika poto banda course ya 20k poto banda course ya 30k poto banda course ya 50k pourquoi to memana tina 100k to célébrer victoire en tout cas na opesa bino bambote parce que ngana tikala ko décevoir bino te to continuer na musala wana nde ko sala un jour to ko sepela nango. Merci beaucoup, l'actualité nous oblige Tolobaka Jika et église au milieu du village, l'actualité nous oblige de parler de Jibem Piana, papa chéri, l'homme qui a mis de l'eau dans les cocos. FT, je vous salue. Papa Joseph Magloire, je vous salue. Nadia Jebe, la femme selon Jésus-Christ, je vous salue. Maria Kitoko, moi si des autres, je vous salue. Je vous salue tout le monde. Ma propre famille, je vous salue. Nalobi na tuna nanu. Nalinga bino mibali parce que eza grâce na bino na grâce na biso nde mokili etondi. Soki yo mobali ozate mokili ezate. Soki nga pe mwasi na zate mokili ezate. Yango nalinga nanga bino na kotela nanga bino. Na défendra nanga bino malgré nga naza mwasi bino bozaba mibali. Na défendra nanga bino malgré na yebi nanga mabe na bino. Je vous dis la vérité. Les loboti kanga na yebi sabino vérité tozalaka même boye. Malgré na yebi nanga ke bozala mabe. Malgré na yebi ka adage o ba mikolo baloba ke no mibali batonda rate. Mibali baza lokola bambwa. Mais na linga nanga ka bino. Parce que ceux qui bozate biso pe tozate malgré komi mibali mususu ba komi na bango ko boya biso ba komi na bango bato apesa sima eza nango likambute melingana nga na lingana nga bino me bandeko un certain moment mibali bokomi ko dégoûter biso. C'est pour cela que tu vas voir la majorité des femmes ce sont des célibataires. Kindumba ya lelo eza plus na batantini ya ba age na biso matati na ba obaleki biso. Pourquoi batantini wana ba obetelo lisolo Jika yo fanda naona kimwana malamu biso to koma na biso ba mure desi tala mobali kutu na salela ye nyonso tala mobali kutu na salela ye boy tala kutu mobali na kenda na ye boy tala kutu niveau mobali a décevoir nga na préféré na nga na sakana na bango na lia na ngambongo na bango nga na obala jamais. Na koma lisuna ba stress, na zonge la vie à ba estomac, na zonge la vie à ba tension. Quelque part ces femmes là, bazan a raison. Quelque part, je n'ai pas donné raison totalement, j'ai dit quelque part, c'est comme si j'ai mis entre parenthèses, les femmes là ont raison. Je me pose la question. Jibem Piana, avoir une femme reine comme Amida. Tala, bamikolo balobi ndako la raté oyeba la place etanga raté. Biso basto aka na ba défaut na biso. Mais avoir une femme reine comme Amida, quand toi-même une femme tu regardes Amida tu dis Seigneur, tu as créé. Na ba système na bango ya couper. Batailler yenzoto kitoko ozo yeba ko définir âge na yete. Amida sora teleminanga ba lobanga na za yene na musika. Mais moi, na 76. Déjà 48 ans.
Donc c'est ma grande sœur de loin. Bataille yenzoto par rapport à mosolo naye, ba komisi yenzoto naye par rapport à mbongo naye. Donc quand tu regardes la femme, tu dis Dieu a créé dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours belle. Tolongoli nanu ba danseuse, le kola ba Sandra Linda ba beauté, muto une femme, la fille, quand tu regardes déjà la fille, tu comprends que non, sa tête ne fonctionne pas bien. Excusez-moi. Quand tu regardes déjà la dame, tu dis que non, la dame là, sa tête ne fonctionne pas bien. Mais cette femme là, elle fit la rivale de Amida. Il y en a beaucoup. Mais voilà aujourd'hui, Fabrice Mande, on a continué à pièce contre pièce. Tchelangana nous mouana souka, et quand elle est linaye, na wenge BCBG. Et pas ya Jibem Piana papa chéri, l'homme qui a mis de l'eau dans les cocos, les vieux bogards. Tchelanga image, présentation, ya mouana souka, Brinette. Vrai na ye combo, toya kozonga, total ananu image. Total à image, à l'époque la fille avait que 11 ans. Merci. Tonti Cadet. Comment papa là? Comment papa là? Tonton José. Bon, et là on est tinda pour la musique. Ouais, donne tinda batinde la. Alors, le on a mis oponi kaka papa chéri au batu ba yebayo. Papa chéri n'torpekisanga ezate. Yende papa chéri onga la pona banda bo mwana. Famille na ngati. Mozana no mwana. Papa chéri. Bana bo bébé la ngande papa chéri. Bana ngati boum papa chéri. Beaucoup Fabrice Mande, je vous conseille d'avoir d'ingénieurs comme Fabrice Mande dans votre vie parce que najika akenda na biso da kandengi bino momo na ka image ya Fabrice Mande. Brinette, alobi yeka papa chéri, apona papa chéri banda bo mwana, wa déjà mwana, opona ki na déjà papa chéri. Seigneur, Seigneur. Mais les hommes, tant ozo talana nu mwana ngoko, a opesa yo na zei. Je vous dis, ba maman, bozala mayele na bana. Ba maman bozala mayele na bana. Je ne sais pas comment je peux définir la maman de Brinette, Mwana Souka. Je ne sais pas comment définir la maman de Brinette. En écoutant la petite fille parler, tu sens que la petite a manqué déjà de l'éducation. Tu sens que la petite, elle n'était pas bien encadrée. Tu sens que la petite akoli na milieu mokobo est très sauvage. En elle, il n'y a rien de la petite. Elle présente déjà, à l'âge de 11 ans, elle présente déjà donc langage d'une jeune dame de 20 ans, pourquoi pas 25 ans. Parce que l'éducation a été déjà bafouée. Toyébité. Suite à vie difficile, point d'interrogation. Suite à maman, azalaki na vie à Luyenge, point d'interrogation. Maintenant, je reviens à papa chéri. Et je reviens na gouvernement na biso. Ministre, il y a genre femme. Ministre, il y a critique. Ça, c'est votre responsabilité. Oui, en Europe, les enfants dansent. Oui, en Europe, tout ça se passe bien. Mais est-ce que les enfants dansent na manière oyo ba exposa kabana na biso jusqu'à ce que ba renoma ki mwana Shakira? Peut-être na ki Shakira na ye yango wana papa chéri azala qui séduit. Les hommes, vous êtes de meilleurs, vous êtes capables, vous êtes des responsables. Hey! Boumela. Boumela les hommes. J'ai dit Boumela. Vous êtes de meilleurs, vous êtes des responsables. Après avoir fait intégrer la petite comme danseuse,
avant ba retenir ye azalaki nanu na sima kuna bakoye kolisa ye awa tomatisaka lokolo boye awa tokitisaka boye awa loketo ekenda na gauche awa loketo ekendaka na droite awa tozongaka boye ti baya représenter na public. Quand est-ce que JB Mpiana a jeté ses yeux devant la petite fille? Quand est-ce que JB Mpiana a commencé à coucher avec cette fille sans pudeur, sans honte? On appelle ça pédophilie. Lobi na sala ki direct na lobela ki JB Mpiana. Na lobela ki JB Mpiana te na pesa ki moi ba biloko moko boya koloba. Que un certain moment tango batu ba santa ke ba koro ba sala ki na coulisse simbite ba ye ko bima libanda. Mais tozonga nanu na commencement JB Mpiana zwa ki courage wana wapi papa, ce n'est pas la sorcellerie ça. Na lobaki na koya ko sala émission pour na décortiquer yango parce que na live on peut parler mais boye je suis posé que jamais comme toujours. Je vais me perdre, ce n'est pas la sorcellerie. Avec ba danseuse nyonso ya nzoto minene ba danseuse ba lenda miku ekuba ba bandaki ko courir sima na yo muto yo ke ko mona ezaka kabrinette mwana mongala loketo pete pete bachaye mafuta ya nzoto moko depuis bo mwana. Tata, qu'est-ce qui se passe? Ezaka JB Mpiana et mon côté, ça se passe presque partout. C'est là où je dis, quand je parlais Makamba Kofi Olomide pour vous dire que non. Danse Namboka Nabiso Eza Kindumba. Danse Namboka Nabiso Eza Kote Kamboka. Mnani Zoto. Danse Namboka Nabiso Eza ko séduire Mibali. Ko séduire ba président. Danse Namboka Nabiso Eza le komo côté. C'est pour cela ce que histoire ya ba danseuse Eza zéro. Loba o bazongolu bakima na bapoto ou bien ba o babanda ko tambola bien ki makangu na bango na ba président basala yango bien ale président tango akomi na poto ayebisi mbo pona récompenser otikala na poto. Mais en réalité tout le monde a ba mamu bakomi ba chroniqueuse. Sandra Lina ba bote soka fandi mpia keleki akomi ko benga bato boya ko yambanga nana ba témoignage ya koloba boya ko yambanga nana ba biblio ko sala boya ko yambanga na kenda na simba kisi po jiba linganga na kenda na zana tatouage ya solo atatua kombo jibenzo to mobimba. Neti mwana ya boye neti mwana ya boye mais chaka na mutu na yo keno azata toloba tolongoli ki aza mwana na yo te chaka na mutu no ki aza mwana ndeko nanga chaka na mutu ke azata koko nanga parce que oza déjà na bano ba okende déjà ba 30 ans Daïda aza na âge nini malgré zo travailler na présidence ana âge nini mwana na yo ya mobalo ya impoli ana âge nini mwana na ya impoli wazo manquer les gens d'amboka ana âge nini. Mets-toi dans la tête que nous cette petite fille elle peut être mwana ndeko nanga, je peux l'encadrer pour aller plus loin en tant que papa ya mutema malamu na koko tsape mwana na classe. Yangonga nazala na confiance ya ba musicien o ya Kinshasa te o mona musicien moko boye akangami na mona batu ya muke ya mobali akangami na mona ya ozo kangama na mona muke ya batu na mobali bo sala nini projet nini o sala e o commissaire musicien o ko tse classe ou bien o commissaire mwasi na yo o kenda ko sala biloko ya ofele mbala simato bando ya otanga bino ba kombo moko JB Mpiana parmi tous les hommes. Vous êtes na benga bino banane
Sony. Déjà Isaac Sony. Humiliation, déjà c'est humiliation. Après avoir intégré, après avoir kokumisaye, après avoir Fabrice Tianga image yo. Na bité image yo tango mwana mwasa zobina. Nde ango babandi ko chaye déjà misapi. Nde ango na déjà babandi ko melema mwa basonga mabele wana. Nde ango wana na yebite. À l'époque Jiba zala boyi. À l'époque Jiba zala ki boyi. Tala libumu munene. Na mwe loko ya boye muchopi. Bandeko toza na mawa. Bandeko muchopi. Cette fille-là, elle n'est pas innocente, hein. Laisse-moi vous dire, je condamne l'acte de J.B. Mpiana, mais je vais vous informer, la petite fille n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Ce sont des filles. Oh, bakata singa depuis Liboum. Na tcheli bino première vidéo, bon, moni nenga ko kapo la mis sur le kola mutabandi kindo kisik. Faut plus man de tchela nga vidéo tozonga. Beaucoup Fabrice Mande, bochi komona ndenge mona suka ako kata luketo na podium. Ako bina, ako ningisa nzoto, ako ningisa loketo, ako kata malinga, ako kende nango na gauche, ako kende nango na droite, public eko betele. Lo lenga ako kata makina wana, na butu pende lo lenge wana déjà, parce qu'à l'époque déjà, akoma Madame J.B. Mpiana. Tika tolo baka vérité, papa et maman. Et si ka mwana za tolo banini baza ba papa na mwana papa na maman parce que na minute so ba lobi ba fandi sabango ba loba bo solo la bien pour mwana za déjà na kati papa et maman et wow la partie où moi basé j'adore tandanda papa et maman Seigneur. Déjà, tant que vous kata loketo yo, déjà misapie banda okota, déjà. Ba papa place boza, ba tonton place boza, ba bonnet nanga ba étoile boza très cher pour nanga. Boyebi déjà que non, makambo banda ki déjà ko tambola kitoko. Peut-être les banda ko kende petit à petit, nzo mobimba déjà koti. Elengi peye, petit ye moko pe butu akomi ko kende. Vie pas zueli ye pendako. Un mot pour na kuzu via zoya. C'est que vieux love pe zalaki. Pour vieux à permettre petite wana bota. Na ebite petite ndalo baki keno na kolongola te na robota. Na conseil ya ba camarade que no il faut bota pour assurer yo. Kolongola te. To vieux ye moko alinga ki petite makasa lobi yo faut bota langa mwana. Biso moko to yeba. Vous avez moi noyo azalaki déjà mbanda Amida. Bon féliciter Amida. Bon féliciter Amida. Mais ça couple, ezalaki couple businessman. Parce qu'à l'époque Amida pa kendaka epa ya Didi Kinwan. Aye ozonga lisuna ndako na ye. Après avoir azongi lisusu na minicho peut-être nda zui kimia ake kufanda epa ya honorable Vital Kamerhe. Mais à l'époque, la petite, Azalaki déjà mbanda. Il y a Amida Chat. Regardez les hommes. Même vous-même, regardez. Regardez. Regardez même vous-même. La petite n'a pas dénoncé. Hein. Azalaki na katia, il y a bilenge, ako dja, ako senti le goût de ça. Ako zwaka ma goda, c'est facile. Il y a papa chéri. Petite azaki na taille ko dénoncer te bako pese $100 na facilité bako lakaye bako meme na lola bako memaye likolo kaka ndenge mibali ba continuaka ko sala basi. Qu'est-ce que nous les femmes on vous a fait et pourtant on vous aime. Quand une femme aime un homme, c'est avec son cœur. C'est la femme qui aime avec son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand
une femme aime un homme, c'est avec son cœur. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et la fille, elle n'a pas dénoncé. Tellement déjà, à Kolaki, ce n'est pas un enfant de la maison. Elle a grandi déjà. Kilelo, kilelo. Nyonso babanda ko sala e pa na eza bien. Azwa $100, akende na boîte na ba camarade na ye, ba savourer, ba sepela. Imaginez camarade na lobby, jibe mpia na zoela ki bangonda kuna bon marché. Tango azwi zemi. Tango amida ye ko ye banda kuwana, trouble koti, akimimi, ake ko botela na braza. Akimi ake ko botela na braza. Mais totikali koyo kata santé. Totikali komon na mafinga bafinga amida. Ndumba kaleson pété, moi c'est facile. Totikali koyo kamida fandi abete libiso lisolo ote. Jamais. Secret sacré de la maison. Bravo. Je vous conseille, même si ozo vivre likambo boyo mutolande mission nanga, je vous conseille de vous séparer avec votre homme avec honneur, de ne pas salir son image, de ne pas salir aussi l'image de vos enfants, de ne pas salir aussi ton image. Sépare avec ton homme facile, parce que l'internet ce n'est pas tribunal. Je vais vous donner l'exemple, les gens, des femmes, oh bah utilisant internet comme tribunal bah échoua. Eliane, elle avait raison, mais elle a échoué. Dans tout ce que cette femme a déclaré comme droit naïe, atikali kozwata tongate, Eliane. Peniel. Là, na Peniel, je ne sais pas si elle avait raison ou pas. Mais comme elle avait pris les réseaux sociaux comme tribunal, Peniel a échoué. Même garde Yabana naïe. Totalement. Elle n'a pas même droit de voir ses enfants ni de près comme ça. Elle a échoué. Je vous donne d'exemples des femmes qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux comme tribunal. Ces femmes-là, bah échouent. Des royaumes passés, les vrais Bazoko Yeba, ils ont utilisé les réseaux sociaux comme tribunal, ils ont échoué. 4, Niki Menga. Elle a utilisé les réseaux sociaux comme tribunal. Et pourtant, elle avait raison. Elle a échoué. On a des exemples. Il y a des femmes qui ont utilisé les réseaux sociaux comme tribunal. Qui échoué. De préférence, tu as un problème de viol, tu as un problème de je ne sais pas, menace, violence conjugale, kende directement dans le tribunal, kende kofunda, amène des preuves, bo samba, ba dédommager yo, sans isayoka, sans mutoyoka. Je ne vous conseille pas d'amener vos histoires dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui a porté ces histoires privé na réseaux sociaux ba échoua. Malgré ça la ba baise na ba baise. Bino boko yebisanga eza baise o eningisa mokili lokola Eliane na Peniel. Eza na baise o eningisa mokili lokola ya Miki Menga 3 mois sans terminer. Na suka nango Miki Menga resi quoi? 0. Na suka nango Eliane resi quoi? 0. Na suka nango Peniel a resi quoi? 100 mètres de ses enfants, quand on vous dit ici, les enfants sont à Kinshasa, maman aux États-Unis. Ba tonton, na batim, va disparaître. C'est la même manière que la petite, la jeune dame ici, parce que pour le moment, elle ne plie la petite. C'est la même façon. Parce que à l'époque, elle pouvait dénoncer, mais elle n'a pas dénoncé. Ça va faire du buzz. Et ça avantage na bato réseaux sociaux. Et ça avantage na bato ba chaîne. Et ça avantage na bato yo ba mesana koloba ba sala ba analyse. Par exemple comme moi.
on va mettre sur les réseaux sociaux, les gens vont kotala et comme me la biso abonné et qu'on peut sa biso ba vie. Yo moko propriétaire ya iloko wana, ça va t'amener quoi? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais est-ce que la fille a déclaré qu'elle était violée? Si c'est oui, amema jibem piana na tribunal, amema jibem piana na l'état, jibem piana mérité bakangaye. Si la fille déclare seulement que non, yena mwana na ye, ba mema bango na poto, Fabrice Mandechelanga. Bokola. 7 mois. Président banda aussi nga mona na kutu na 7 mois. OK. Pesa nga mwana ngai, mama na nga zali obokola. 7 mois. Ti osaki ba izo mona na 5 ans. Ngandi na zabo na maman moboti. Moboti mwana nga na âge 15 ans. Pas si akoke na maternité. Na non na posa mwana ngai, naza vivante, non na kufite. Ndenge nini nga mama mwana na za envie ko ko kendo boko elanga mwana. Donc naza dignité oboko la mwana ana, bongo na bota ki ndenge nini. Naza na posa présatinda na ngai na mwana ngai toki na poto ngambo na boko la mwana ngai. Ko muta ko linga mwana na ko leka nga azate. Na posa nga na kendo poto na mwana nga na boko la mwana nga moko. Mwana nga pasa na souci na ngai. Ana souci na ngai. Ndenge ala kaki ngai, poza la kanga teki na makambo na omuna o ala kanga ngote. Makambo baluki le na komi mwana mabe pourtant na eti mabe na sala eti. Nazo senga kaka mwana ngai pesa déclaration et puis souci na ye. Yango na epsa ki bino lobby na live na salaki na YouTube na loba ki bino keno na retenir kaka deux choses et pas ya Brinette. Deux choses. Première chose, Brinette azana zuwa. Na kaka zuwa ya Brinette azali ko déclarer aboteli jibem pia na mwana jibem pia na bize na yaza mwana muke akushe na yaza mwana muke abotisi ye mwana na 15 ans alaki akomema ye poto alaki ye makambo ebele ba séparer ye na mwana na ye asale fo lokola susine ezalaki akobima mboko oyo aketi na Chine jibem pia na zongisi ye alobi zonga Kinshasa nga mona offert voyager yo mais akamwe jibem pia na memi bancien danseuse na ba musicien na ye ya kala na États-Unis ake kotika bango pour na récompense ya memi yete yango esali ye passe. Bocho landa vidéo Brinette ne déclare rien na jibem piana si ce n'est pas yena mwana na ye ba akende kotika bango na poto. Brinette na babone na biso ba olanda biso jibem piana okende kotika yo na poto na mwana na social to wapi. Tu n'as pas bien précisé. Asombela yo ndaku na poto na mwana na yo bokende kofanda. To akende kotika yo na social, to akende kotika yo epa batu lokola koli. Faut préciser. Il faut bien préciser. Parce que poto soki ba memi lokola koli o koma pe na souffrance kolekata ndengo zalaki na kinao. Pombongo ezangi jibem piana te ya komema yo na poto na mwana na yo ndengo zo déclarer. Soki po lingi ke no balingi mwana na bango okende na yete mwana na bango atikala baza baluba. Yaya okokende yo moko mais na assurance nini soko za na connaissance na yo inshallah comme la connaissance na yo ba ko orienter yo okobonga je crois que tindengo zo lelo voyager soko za déjà na connaissance na yo na ko prede oyo Brinette azali kolela mwana suka za kolela eza que ba faire voyager. Cela veut dire que non, ezana bakoro et salemaki, jibem pia na respecté te, yango etindi mwana suka abima aya ko déclarer bakoro wana. Na pas wana na condamné acte wana ya mwana suka abima. Parce que na internet muto malamu azala te. Na internet ezaka na bakodi ongo bato mitema mabe, bato ko ruiner. Omoni ba live so salema na TikTok et salema na YouTube, ezana ngo bien. Mais kalate ici la nango. Bwambe wane kotika lela kaka yo.
Niki menga mutu amema histoire ya ye na bana na ye. Mais kaka ye moko amona ekomi pasi bana ne ba komo finga na butu pe moi a déclaré batika bana na ye ba longola bana ne na réseaux sociaux batanga ka kombo ya bana ne ate sika moko lisusu te. Voilà des inconvénients des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'il y a déjà un enfant de 9 ans, une jolie dame, jolie petite fille de 9 ans, je vais te conseiller de ne pas prendre cet enfant. Parce que moi, on a kotika la kobosa na kayote. Ça c'est vrai en tant qu'une maman. Parce que toi-même, tu n'es pas stable. Toi-même, tu n'as pas... Hein? Au recevoir l'éducation, pensa, oyokoki ko transmettre pas ya mwana wana te. Mais mwana wana tika kola, akoma muto malonga, yende akopangusa maya misu, ya souffrance na yo. Tu crois qu'une jeune jolie dame peut oublier sa maman? Jamais, peu importe. Oba oyebisa si, bako yebisa ye, hein? Si la vie de sa maman. Akobo sana maman na été. Je ne suis pas de même avis que les autres que tu prends cet enfant. Jamais. Maman koufagana mwana na si tu es posé. Maman koufagana mwana na si tu as l'avenir à offrir à cet enfant. Mais si cet enfant a un avenir ya bien, a ko tangue ko la bien, a ko vivre, a ko la place à bien, laisse cet enfant. Yenda ko pangusama ya misu na yo. Na réseaux sociaux, yaka na batantine ba conseil ya bien, yaka na batantine ba sala makambo bien, yaka na batantine yo ba yebi makambo batu koleka makambo na bango eza koleka na ba vie privée na bango moko. Mais ce qui Brinette a insisté que j'ai été violée, a que porté Jibem Piana plainte, l'état na biso, peu importe renommé à Jibem Piana fois kota prison, ndenge ba misusu ba kota prison. Jibem Piana fois azala condamné pour un viol. Ce qui Brinette a prononcé que non, j'ai été violé. A quelque funda Jibem Piana. Jibem Piana, to moni penza Jibem Piana qui na parquet. Jibem Piana a kozonga te. Il faut mon amakala. To como chiter l'émission na biso. To comme vraiment ko chiter l'émission na biso. Comme vraiment cochiter une émission nabiso. Je crois que bozo comprendre nenge sozo qui na makambango. Par rapport à ta nyonso na lobi Jibem Piana yo oza pédophilie. Jibem Piana yo oza pédophilie. Donc obandaki na ndenge nini mwana wana za na mabelete eloko moko te na tolo. Obandaki omela ndenge nini? Osalaki ndenge nini? Plaisir wana yaki ndenge nini? Po obande pa ya mwana ntuka wana seke osalaki yango osalaka déjà oza pédophilie. Bandeko na ngai basi na zongi lisusu oza na ndako libala omoni kezo simba te kanga bisaka na yo pona respect na yo moko kende. Kanga bisaka na yo pona respect na yo moko kende. Mais soko tchena mutu na yo mon homme oyoki kaka son oke kolanda ba misusu ba bomaka ba kotisi na mabele ya okoboma okosimba makila ya batu ebele parce que mobali moko taza sérieux. Je vous regarde tout droit dans les yeux. Atako tala na sima boy aotala atako baluka boy akotala on dit que non ngane mama surveille ngana surveille bena mobali nanga de près. Tu te mets toi-même. Au contraire, tu mets ton mari mal à l'aise. Parce que mobalo yoza robeta tolo na surveille kaye penza 100%. Ce n'est pas ton esclave. Kaka na surveillance wana za ko sala makambo extraordinaire. Incroyable mais vrai. Et voilà au Jibem Piana sali. Talaka bakata elibu munene. Talaka bak à l'époque azalaki munene boy. Zoto mo bimbe vimba lokola na yebite. Na yebata ma finga te que le bon Dieu me pardonne. Mais talaka ne jibe awana minute nda kondi. Talaka ne jiba salaki. Mais kana munene wana abandola lela mwana oyo. Kana munene oyo abanda ko matisa mwana likolo. Botala niveau ya sorcellerie, botala niveau ya mutema mabe.
Ezala azana 30 ans, Ezala azana 29 ans. On regarde seulement l'image que la petite fille avait commencé kobina na orchestre ya Jibem Piana. Bandeko. C'est pitoyable, ça fait mal. Et vous qui critiquez Koffi Olomide, et vous qui parlez mal de Koffi Olomide, et vous qui faisiez de n'importe quoi pour Koffi Olomide. Koffi Olomide banda obimana ba mama mibimba, ba danseuse bango moko bazoya ko mitika. Ba vimba partout. Ba vimba partout. Jibem Piana. Zomo na mwasi na place au kangele banzela partout, na place au bloqué partout, akende boyo bloqué pour camoufler makam, akende boyo bloqué pour sala makam, akende boyo sali boy, olinga ki etinde ngo botisi ye papa, olinga ki si pote mukumba na yo. Ah oui hein. Kende ko pe misamo na mwasi na poto ndenge ba misusu basala. Toyoka ya bato ebele. Mais bato wana bazwa ba responsabilité na bango. Bakenda ko pemisa bato wana. Zo mwana récompenser sombela ya ta lupangu soko moni ke kokende na poto za pam sombela ta lupangu afandi na lupangu na ya kamata ta ba locataire a tien. Soki leta za na mboka oyo Jibem Piana ba memio yo bo kanisa producteur ya Nollywood azana prison ba bisma sala na bana basi ba plainte teleka ebele multimillionnaire azana prison aux États-Unis yo leki ete ezaka po biso moko pe toyeba makam to salate biso moko toyeba makam to salate Fabrice Mande chelanga image ya suka ya mwana suka soki Brinette abimisa ki zembo na ye toyebite akomaki chanteuse ou comment toyoka ngo toya kokomisa na suka c'est ça fait mal et puis ça brise le cœur. Tochi komona Brinette azobina awa déjà komi mama asaboti alie bambuma alobite tika na s'épanouir na ndenge nanga na bimisa pe musique mwana mongala. Jibem Piana, tu es méchant dans cette histoire là, tu es méchant. Ezala mwana nazalaki mutu likolo ezala mwana nazalaki kwa tant que ozana ba fille tant que ozana bana basi tu ne pouvais pas faire ça. C'est là où je vous demande des papas et des messieurs. Tant que vous sala basi mabe, tant que vous trahira kabasi, tant que vous pesa kabiso mitema passe, vous oubliez que vous avez des enfants. Vous oubliez ça. C'est là où on a la langue. Banano ba o savourer le sous-bonheur. Si la petite fille, si la jeune dame a mis Jibem Piana dans la prison, a mis dans l'État, l'État a mboka na biso esengeli bo condamné Jibem Piana a mérité prison. Ce qui a mis dans l'État té Jibem Piana mwana mwasi wana azana droit ya komeme na poto ko fandisa na vie ya malamu. Ana droit yo sombele lupango eza mbongo ya yo ko sombele lupango eza ngiote. Même bana yo boti bakoki ko pesa kimia na mwana mwasi wana parce que bana no bazangi mbongo te. Bana no ba o travailler ba place à bien. Bana no ba o lia mbongo ya Congo. Bana no ba o dondwa ba o tambola na ba voiture ya ba 200 000 ba 300 000 dollars. Est-ce que ça 50 000 ya kosombela mwana na lupango? Est-ce que ça 10 000 ya ko faire voyager mwana mwasi wana? Ah les hommes, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Tika basamwi sarabino boy. Parce que ti mwana mwasi ya robima, c'est ramoni trop c'est trop. Bozuye mwana na âge ya 5 ans, lelo mwana za na 9 ans.
mais côté moi na Brinette na websa yo moi na obosa na kayote tika moi na tanga na ba condition ya bien mais yo nde ba pesa yo ba droit na yo ba sombelo lupango va faire voyager le ko la souci na yo ozobi obima na mboka oyo va faire voyager pour motema na pema na kimia parce que ils ont abusé de toi. Merci beaucoup na babone na biso. Je même pia na ta place eza na prison. Eza kana Brinette te nde osali yango. Vous étiez là quand ton enfant manquait Koffi Olomide du respect. Oloba ki eza opinion na ye. Na ebite sona ko bengo komboni. Pona finga ba tuté. Mais ba o bazo finga, ba o ba finga ka, bazo finga. Yo pi ma finga yo e mérité yo parce que yo batika la ko finga yo tendenge ba finga Koffi Olomide. Batika la ko toucher yo tendenge ba toucha Koffi Olomide. Je crois que tango ba la référence ya bato ba bizana batu. Yo za premier. Ba maman ba tambola na château. Ba maman ba tambola liboso à tribunal. Boza wapi na poto. Sortez, marchez, criez à haute voix pour na JB Mpiana. Bato a droit des femmes, droit de l'homme. Vous êtes où? Sortez. Merci beaucoup na Fabrice Bandala qui s'engage comme na souka. JB Mpiana ta place est en prison. Ceux qui sont en prison te pesa mona moi na ba droit na ye. Mibali. Bozala ta sérieux muke. Merci. Quelqu'un a payé sur motema na yo, motema na ye ou bien oyo abusé na ye. Comment on a le la papier. Merci beaucoup. Na batunyo so balinganga, merci na Maria Kitoko, merci na ba amoureux na ba amoureuse. Ya Jika na bonne musique. Je vous aime, je vous adore. Tokutani na balasima. Bye bye.